équipe d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager deux fois TD. Na année 2026, on peut, à zone lissus kokubisa, perfection de n'engager kosakanate, na ma service naye, sécurité, confort, na régularité, bon, ni mélange lundi lissus na n'engager kosakanate, mon côté na terrain, c'est Pelas de ces Pelas, à Tibabion de la dernière génération, le col à Airbus A320, pour la destination est dans ma province, pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, na 2026 Oyo, CAA, a conquis 34 ans motoka, na service ma client na ye. Ah, CAA, mon CPLC. Yabina ngo bolinga mingi info linga la journal la peuple pour la peuple yango e bandimbo te na bino nyonso to fongola pour la hôtel ça bien rentrée judiciaire ya cour de compte Salema qui mardi 3 mars na cour de compte nyonso et Salema qui na présence ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo premier président ya institution Oyo Jimmy Munganga a insisté qui pour na concept ya redevabilité le la obligation morale et juridique imposée na gestionnaire public nyonso pour na rendre compte to poursuivre basango na biso pour la samino na commission électorale nationale indépendante CENI na mokuse abimisi bongo calendrier réaménagé pour na élection ya gouverneur pe vice gouverneur ya province ya Sanko Rubolanda ba détail elongo na héritier Mapindimi. Ndenge calendrier ezali réaménagé pour na élection ya gouverneur pe vice gouverneur ya province ya Sankuru et uti kozala rendu public na ndenge décision numéro 003 bar CENI bar AP bar 2026 il y a le 12 février 2026 la commission électorale nationale indépendante CENI a publié depuis mokolo ya mercredi 4 mars 2026 décision numéro 004 bar CENI bar AP bar 2026 oyo ezali kolobela publication il y a liste provisoire il y a ma candidature oyo ezali déclaré recevable na élection oyo toti kotangela bino liste provisoire ezali publié pe affiché na secrétariat exécutif provincial CEP CENI Lusambo oyo ekozala bongo disponible pe na site web www.ceni.cd na suite ya chronogramme opérationnel etalisi ke élection ya gouverneur et vice gouverneur na province ya Sankuru ezali boye le 4 mars 2026, publication y a liste provisoire, y a candidat gouverneur et vice-gouverneur y a province y a Sankuru. Le 6 mars, qui nous le 7 mars 2026, dépôt y a recours en contestation y a liste provisoire y a candidature, liboso y a cour d'appel y a Sankuru. Oyo ezali d'office cour administratif d'appel le 9 mars 2026, qui nous le 15 mars 2026, traitement, il y a ma contentieux, il y a ma candidature, et pas il y a cour d'appel, il y a Sankuru. Oyo, ESA d'office, cour administratif d'appel le 23 mars 2026, publication, il y a liste définitive, il y a ma candidat gouverneur, puis vice-gouverneur, il y a province, il y a Sankuru. Le 4 mars 2026, qui nous le 31 mars 2026, et Kozalabongo, accréditation observateur, puis journaliste, et na secrétariat, exécutif provincial ya CENI Lusambo le 24 mars 2026 qui nous le 31 mars 2026 accréditation ya ba témoin na secrétariat exécutif provincial ya CENI Lusambo na province ya Sankuru le 7 avril 2026 élection ya gouverneur et vice-gouverneur et pas ya ba député provinciaux ya Sankuru publication ba résultat provisoire na assemblée plénière ya CENI et affichage par bureau de vote le 9 avril 2026 qui nous le 16 avril 2026 ba recours en contestation ba résultat liboso ya cour d'appel ya Lusambo oyo eza d'office cour administratif d'appel boye le 17 avril 2026 qui nous le 23 avril 2026 traitement ya ba contentieux ya ba résultat le 24 avril 2026 proclamation et résultat définitif Natina Wana le 24 avril 2026 qui nous le 26 avril 2026 notification et pas ya CENI ya ba arrêt ya cour d'appel ya Lusambo oyo ezali bongo d'office cour administratif d'appel. Honorable Mao Twene Elia Selembao a kitaki na avenue du 24 novembre pour na ko évacuer mituka nyonso oyo esala ba accident na ndenge ekomi ko créer ba embouteillage na nzela Christian Kengebeni azaki kuna na compte info linga.
Ntango tobengaka ye honorable du les responsables ezalaka na tina po tango nyonso azalaka na écoute ya population na ye ya commune ya Selembao oyo bapesa ye mandat pamba te mikolo eleki azalaki saisi na même population oyo avandi nzinga ya route 24 novembre ke bamituka oyo esala baaccident etondi ebele na nzela kobanda libulu ya kitoki mosi tina zape nyonso wana ezali kokoze baembouteillage mpe baaccident misusu kutu esali déjà presque 2 mois kaka esika moko molobeli ya peuple honorable Maotwene Papa Selembao très attentif azwaki mbela ti epai ya bakambi ya ville ya Kinshasa précisément ministre provincial ya transport pour na évacuation ya mituka oyo na esengo ya population bazangaki te koloba boyi. Merci epai ya honorable Maotwene nde nasali effort po mituka nyonso oyo elongwa talaka biso bamama toluka mbo na prince donc mituka wana evandaki somo bana bazokende classe bazodevie makadam donc honorable napesi merci mille 2 mois plus de 2 mois balongola yango te tomoni sikoyo honorable Maotwene aye sikoyo lelo na mabele ayosala intervention mutuka elongwe en tout cas mpona papa na biso Faci Bedon akotala mpona akosoutenir mpona mabele na biso eza badepute Maotwene asala effort mpo mutuka elongwa soki ye te mbela adolola makambo mosusu ye moko pe Papa Selembao dit les responsables honorable Maotwene a précisé ki boye na micro ya Info Lingala biso to onama na population on a to représenter bango pe to défendre ba intérêt na bango tango na zala ici na problème oyo banje to ba camion les alliés abandonnés ba camion accidenté ils ont abandonné na balabala l'état oyo j'ai créé ba bouillage nazaki obligé il y a se donner corps et âme, il y a une solution de par-ci et par-là. Et il y a comme un ministre et ministre provincial de transport pour une solution, il y a bref délai. Et nous avons une équipe naïe, basée à la place pour évacuer les camions pour nous mango la fourrière. Nous avons profité de l'occasion pour remercier l'autorité compétente oyo ya ville oyo basista biso na évacuation bazo assister sur l'évacuation ya bakamino oyo bande opposé bambouteillage insécurité na population na biso ya Selembao. Ah oui, tala libala kitoko entre honorable Maotwene elongo na population na ye ya Selembao bazala kami balete kaka ye moko honorable Maotwene. Vice-premier ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba, Oyope Azabongo député national Eli Mbanza-Ngungu a inauguré infrastructure et belé mokolo ya samedi 7 mars kuna sur place na Mbanza-Ngungu pour le détail. Mobange na événement, babengi triple événement na ville ya Mbanza-Ngungu na province ya Congo central. Bosimba rendez-vous oyo samedi 7 mars 2026 ville ya Mbanza-Ngungu eko vivre moment moko inoubliable, moment moko oyo nanu ba monate pour na développement na bango sous le haut patronage ya son excellence vice-premier ministre ya économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba oyo azali autorité morale ya Union congolaise ikona mokuse ako inauguré ba infrastructure misatu ya liboso ezali pont Nzenze oyo ezwami na rivière Lukozi pe lisusu pont Mamambizi oyo ezwami na quartier Loma bako inauguré lisusu cabine électronique moko babengi Mukokode toujours na quartier Loma ba ouvrage oyo nyonso ezali pona ko renforcer mobilité ya population pe ko améliorer accès na électricité afin que population aille banako vivre na ndenge ya malamu wana ezali cadeau signé vice-premier ministre pe ministre ya économie nationale professeur Dr Daniel Mukoko Samba oyo amesana kosala biloko ya kitoko
pour la population ya Mbanza-Ngungu na province ya Congo central, population oyo epesaki mandat na Assemblée nationale. Boya ebele pour na ko témoigner avancée significative pour la grande communauté ya Mbanza-Ngungu na province ya Congo central. Boyoka, rendez-vous ezali semoko samedi 7 mars 2026 na ville ya Mbanza-Ngungu na province ya Congo central. Boya ensemble toyeba na ko célébrer ba avancé oyo ezali komonana na ville ya Mbanza-Ngungu. Biso nyonso totonga ville na biso ya Mbanza-Ngungu na province ya Congo central. Boye ibulamu pona bana nyonso, ba autorité locale, ba tata, ba mama, ba sipe bana, ba autorité coutumière, pe bato nyonso elongo na ba force vive ya ville ya Mbanza-Ngungu. Rendez-vous ezali pona bino samedi 7 mars 2026. Ville ya Kamina, Kolwezi, pe Lubumbashi, kuna na Grand Katanga et vibra qui na rythme ya ba enjeu pour na réforme de sécurité sociale oyo ezo porté na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP na Mokuse akobaki vulgarisation na ba ville ya Kamina, Kalemi, Kolwezi, pe Lubumbashi na Grand Katanga oyo e vibra ki na rythme ya ba enjeu ya réforme ya sécurité sociale oyo eza porté na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba activité oyo e siblaki ba fonctionnaire ya régime général, ba enseignant, ba policier, pe ba militaire nyonso oyo na stratégie ya territorialisation ya réforme ya sécurité sociale ba ville oyo et se positionner lokola pôle stratégique ya déploiement ya réforme systématique ya protection sociale na Bukambemi ya vice-premier ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liaou nyonso pona ko rétablir relation ya confiance entre l'État employeur na ba agent na ye délégation ezalaki pe na kati nango tomonaki présence na ye moko directeur général ya SENSAP Junior Matamelanga ba kiselaka les top managers ba expert ya caisse pe ba membre ya conseil d'administration oyo ezalaki présidé et pa madame Marie Karumba na Bintu présence na bango etalisi expertise technique pe crédibilité institutionnelle pona kotombo la réforme oyo ezali fondé na bonne gouvernance, transparence, traçabilité pe solidarité contributive. SENSAP, tous solidaires, tous bénéficiaires. Pour enseignement pour retenir que ba élève ya deuxième coupe couture ya complexe scolaire Mama Pemba bazalaki na atelier na bango ya coupe couture pour na ba pratique la dilandu héritier mapine ba pesi ba détail. Ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Néron Mbungu toujours en avant ba pratique ezali ko salema na ndenge ya kosakana te surtout que ba atelier ezali vraiment ba atelier moderne bien équipé ndenge visionnaire na yango honorable Néron Mbungu yemoko azali ko posé pour l'encadrement et formation à bana awa tozali bongo na ba élève ya deuxième coupe couture bazalaki bien encadré et pas ya ba encadré na bango na kati ya atelier formation ya mokolo ezalaki bongo kuye kola kotonga jupe droite avec fente nyonso il est kaki vraiment kitoko explication ya malonga et pesama qui peut pratique ezalaki vraiment bien assuré pambate na complexe scolaire Mama Pemba na ba atelier na bango surtout ya coupe couture ba machine ezali ebele élève azali capable ya kosimba machine yemoko sans pression pona koyekola ndenge ya kitoko kosangisa pratique elongo na théorie awa tango bayekoli kotonga bango nyonso bazalaki na esengo pambate bazwaki vraiment matière oyo ekoti bango boyoka moko ya baélève ndenge azali koexpliquer na micro ya Info Lingala. Aujourd'hui, nous venons d'achever notre robe qui est une robe droite avec une fente devant qu'on a achevé en mettant les tissus satin sur la partie jupe avec des perles et dans notre partie corsage on a fait des motifs qu'on a aussi garni avec des perles et dans notre partie dos on a mis une fermeture à glissière. Donc c'est pour ce nous tenions à vous remercier le visionnaire Néron Mbungu pour vos belles œuvres. Construisez des écoles, des ateliers qui ont des machines
qui permettent aux gens qui n'ont pas de machine chez eux. Nous prions les bons dieux pour qu'ils vous accordent une longue vie. Ndenge kaka tomesana koloba visionnaire honorable Nerombongo atie ba atelier ya qualité pour na ba élève nyonso ya ville ya Kinshasa ezala ba école nyonso ezali nzinga boza na problème ya ba atelier ezala ya coupe couture to pe ya nini bokoki koya awa na complexe scolaire Mama Pemba bana na bino bakozala obligé ya kosimba machine moko mutu moko pour na formation na bango eponi na yango école te na complexe scolaire Mama Pemba. Formation à qualité, surtout pratique, wanande ya bango. Na commune ya Kisenso ndeko mwasi moko ya liboma aza kotambola na bebe oyo esi akufa kasi ye azali koyeba te bola na balesai. Awa toza na esika babengi wenze lokolo moko na commune ya Kisenso botala ndeko mwasi oyo aza na liboma mutu na ye esala kamala te ndenge kaka biso moko toyebi bato ya maboma ebele base retrouvaka kaka na mikumba yepe abotaki mwana na ye kasi population bazali komona azali kotambola na mwana na maboko mwana yango azalaki deja ya kokufa kasi ye lokola mutu ezali kosala bien te azali koyeba na ye yango te akangami kaka na mwana ye alobi mwana na ye aza kaka na bomoi population ba pusanaki pene na ye ba mekaki kobotola ye mwana batala boye bebe yango esi akufa na ye kasi ye azali koyeba te boyoka pasi ya population na micro ya Info Lingala. Pour permettre na ba client na ba voyager na ba condition moko ya kitoko compagnie africaine d'aviation CAA à Cheli Bango Airbus A320 pour la bataille le monde Michael Brustot. Ah oui, compagnie africaine d'aviation CAA encore et toujours motivé na ningi ya nefatedi na année 2026 au po azali sus ko kubisa perfection na ninga ko sakanate na ba service na ye sécurité confort na régularité bondi melange lendi lisusu na ninga ko sakanate mon côté na terrain c'est pelas de ces pelas ati bavion na la dernière génération lokola Airbus A320 pour na ba destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 mokoka na service ba client na ye. Ah, CAA, Mose Pelisi. Moto moko akwea kamaladi ya ndeke akwea kibongo na mai akufi sur place kuna na quartier Bikanga na commune ya Kisenso héritier Mapinde mitemo ya événement. Awa tozwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso balobi ndeko oyo bosali komona esi akufi ye akwea kamaladi ya ndeke kasi na mbala moko akwea kina mai pe azongisi molimo na ye epai ya nkolo nzambe ba secouriste bayaki wana population ba pusanaki pene pona koluka ndenge nini ko identifier ndeko oyo enfin ke bandeko na ye ba yeba quand même eloko oyo ekomeliye na présence ya ba reporter ya Info Lingala population ya commune ya Kisenso bazanga kite kotalisa pasi na bango. C'est-à-dire batabaka ya maladie wana isengeli bazala bien surveillé na libota surtout na ba parents bayeba ko surveiller bana ya modèle wana parce qu'on ne sait pas place ngina kendo kwela so kendo kwela na moto to na mai na mutu na zelo esala kama la mute po tango mwana kweyaka eloba teke na lingina kweya omuna zo sakana kabo esibitima omuna mwana kweyi na sansi wana Potifa kaka ninga na mesana koloba eza potopoto moko ya kitoko atoza mukolo romelano sans problème. Potifa encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Potifa. Soka ba mama nyonso batimbe ya Potifa potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Potifa. Potifa protéines, vitamines
énergie aza mayele na classe abelaka te mpe alembaka te. bamama félicitation na bokoneli bana. Protivat facile à digérer et nourrissant eza na protéine vitamine et énergie. bebe na yo kitoko nini oyesaka ye bana bayingaka ngo sante kitoko nzoto makasi matemi disa mama ndetisa mwana suka na mbimbi oyo suka na mbimbi Protivat pra bebe. na République démocratique du Congo oyo soki nanu voyageur na yo te kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po aire moko elekaka na Congo eza nde suka na bimangu balenien oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa mpe okotuna ngai mpo na nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yoka nanu son oyo omoni esika kombo ya dakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka dakadakadakadakadaka oza awa na province ya mai ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engai ye oyo eza kosenga tolamusa ya mari misamu abelela yesu oyo po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to mpe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala komona de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika asapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komidiembika bacorde na baportière basilisa babiro de soki mpe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle komanda de bord akobeta mama na kilbit nebale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être ekobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza koliama sans plaignant neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babaleniri ya modele oyo nani yango apesaka ngo nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyage ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modele bato oyo basakanaka na bavi ya bato lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu baleniere ya boye dakadaka etonda se bachevron na batole epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitraille. Metelsat tindeli biso prévision oyo eza consacré na ba variable agroclimatique pour na saison agricole ya 2026 pour na mois ya mars avril pe mai bolanda lecture non. Boye ibolamu na bulletin agrométéo oyo ezali consacré na ba variable agroclimatique pour na saison agricole a ya année 2026 pour na mois de mars avril et mai 2026. Bosimba pe boyebake prochain début ya saison anormale ezali tardive pe ezelani na nord, na centre pe na est ya République démocratique du Congo. Mingi penza na ba province lokola Équateur, Maniema, Mongala, Nord Kivu, Sud Kivu, Haut-Uele, Bas-Uele,
Nord Ubangi pe Sud Ubangi bakisana province ya Chwapa pe Chopo. Par contre, début ya saison tardive anormale et kozala observé na ba province lokola ya Congo central, Kinshasa, Mai-Ndombe, Kwilu, Kwango, Kasai oriental, Kasai occidental pe Kasai. Durée maximale ya ba séquence sèche oyo ya début ya saison A et kozala bongo mokuse pe anormal na ensemble ya République démocratique du Congo, longola ba province oyo eza na régime moko pluviométrie monodale lokola province ya Lualaba, Okatanga, Tanganyika pe province ya Olomami. Prévision agrométéo et pesami et sengi bongo na ba usager agricole pe agronome et longo na ba autorité ya mboka bazo ba disposition. Oh suprême amour, vivre pour t'aimer est un vrai bonheur. Ba famille Lupamba pe babutukila bazana mawa ya kuebisa na bandeko baninga pe baibe na bango nyonso liwa ya mwana mama grande sœur peleki na bango madame Mampangulu Sasa babutukila Tania ye akufaki depuis mokolo ya mardi 24 février 2026 na sima ya bokono na Ngalema Medical Center na Kinshasa. Boye programme ya matanga ezali boye mokolo ya jeudi 5 mars 2026 veillée mortuaire et kosalema na salle polyvalente Dinga SPI na Mokuse à partir ya ngonga ya 18h na commune ya Bandalungwa mosikate na croisement ya baveni Inga pe Kasavubu. Mokolo ya vendredi 6 mars 2026 ndenzoto ya mowei ekolongwa na morgue ya hôpital ya cinquantenaire na ngonga ya 8h30 pe ekolandisama na messe na cathédrale du centenaire ECC oyo ezwami na commune ya Lingwala. Bokundami ekosalema na cimetière ya Kimberley Memorial Park na route ya Matadi. Boye na sima ya bokundami de bain de consolation ezali prévu kaka na salle polyvalente ya Inga. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka madame Mampangulu Sasa babutukila Tania. La carte info lingala ya mercredi 4 mars 2026 yango ekomi na suka en tout cas nazalaki na esengo makasi ya kopresentele bino yango suki bo apresiaki yango mingi bopesa merci na Nathalie Kaela Kapenda oyo azalaki na édition et pas azalaki assisté et pas ya grâce pour ba na montage tozalaki na Christian Kengebeni journal ya peuple ezaka supervisé et pas ya héritier Mapine Bandeko botika la malamu au revoir. Ah oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé na ninga de fatedi. Na année 2026 on po azali lisusu kokubisa perfection na ninga kosakana te na ba service na ye, sécurité, confort, na régularité, bondi melande lendi lisusu na ninga kosakana te, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, ati avion na la dernière génération, local Airbus A320. Pour la destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 motoka na service ya ba client na ye. Ah CAA mo sepelisi.